tosanganaka na marché de la liberté pe atunaka lobi bomoni ndenge nini atunaka bongo atuni biso ba chef coutumier alobi bapaya bakoteli biso bomoni bo boni biso lobi soki ya solo mabele oyo ezali ya biso mboka oyo ezali ya biso bato bakoti awa kokota bakokota me nzela kobima bakomona te mpe bomonaka bino nyonso awa na kati ya Kinshasa oyo azalaka na ngonga wana awa na Kinshasa evenema oyo esalemaki awa na bato bakotelaka biso bakotaka babimaka manduki na bango elelaka okanga bango be lokola basoso ok tata oyo aboti yo ntango oyo ozali kotosa ye te soki azali koyimayima nzela niwe kosala malamu osala malamu te na ye po maloba tolobaka na ye yango nkoko oyo tolobaka te fongola mabele oyo mpe elobama mpe yango esalemaki silelo nyonso wana bafoto ezali awa na oyo tosinyaka livre na oyo tolingi kopesa message tosengi na mokonzi ya mboka asangisa tous les chefs coutumiers tozala bomoko toyeba lolenge kani oyo esengeli tobongisa mboka oyo mbote na bino na benyoto bokolanda biso partout monde entier bisika nyonso bozali na poto bisika nyonso bozali bandeko bokolanda biso napesi bino mbote mingi bolingaka mikolanda émission oyo etali tokundola culture tokundola bosolo na culture na biso tozotalisa oyo etali culture na biso culture eza nini mingi boyebaka culture te boza ko négliger culture na émission oyo epesameli bino boso na culture toza kolobela culture na biso yango chaîne oyo KTJ culture toza kolobela uniquement oyo etali culture topesa valeur ya culture ya mboka na biso bandeko bokolanda biso partout monde entier bisika nyonso bozali nalibenga moko te nali na bampaka oyo bazali ba chef tovai na bango tokobeta be masolango oyo etali culture et puis tant peut robeta masolango oyo etali culture tokotala isu note tozali na association moko oyo eza ko réunir bampaka ba chef oyo tokobenga bango ba chef coutumier Conseil national des droits coutumiers congolais yango wana eza eloko moko bankumu bampaka babeti sete na yango na makambo oyo etali culture bandeko nanga bokolanda ngai partout monde entier ngawa bino chef Nzamba chef Nzamba tobetaka masolango oyo etali culture nazali ngai moti nazala bampaka bankolo oyo tokolobela be culture yango mbote papa journaliste chef bandeko bakolanda yo partout monde entier bandeko musu bakotala toyebi bango te tomoni bampaka lobela biso na etando na biso oyo na etando bandeko balona biso na etando eke bandeko balona biso na palato na biso betela biso masolango ozali be nani merci mingi papa journaliste na motuni otuni ngai kombo na ngai chef coutumier Mopalanga Mbundi Mudikwiti naye kobakisa Donatien nazali chef de groupement Kikwiti Mbundi na secteur ya Imbongo na territoire ya Bulungu na province ya Kwilu nazali pe na résidence na ngai awa na Kinshasa na Changu côté route Mokali. En plus, nazali président du Conseil national des droits coutumiers congolais. Oyo ezali association ezali ko réunir ba chef coutumier ya 26 provinces. Et salemi depuis 2010 pour objectif
kodéfendre baintérêt ya bachef coutumier na badroit na bango, kolutter contre la corruption, kozongisa le pouvoir acquis de droit, kolakisa chef coutumier lolenge sengeli asalela mosala na ye auprès ya population na ye na l'état congolaise de ntina ya association na biso po ete tomonaki bachef coutumier batambolaki lolenge ya malamu te, bakomisaki baassociation lokola baentreprise, pouvoir coutumier ekomaki na désordre, moto nyonso to aza kose proclamer chef coutumier. Coutume ezwaki susu valeur te, yango wana oyo tomonaki no esengeli tozongisa pouvoir coutumier na biso na ndenge esengeli po ete mboka ekende malamu, totambusa mboka malamu ntina oyo tosalaki association oyo mosusu na kobakisa nsima me wana eza nanu présentation. Merci. Matondo mingi chef to landio malamu bandeko balandio malamu nazali pe na loboko na ngai ya mwasi oyo tokoloba na loboko ya mwasi nazali pe lisusu na chef akose présenter azali nani bandeko boyeba ye partout monde entier nde tokokota na masolo na biso. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ndenge natondi o matondo mingi puisque toza kolomba bokoko toloba kaka monoko ya biso ya mboka. Natondi bino matondo mingi na ndenge boye komona isika tuvandi. Ya liboso na mi présenter kombo na ngai Pangodi Omole Ngongo. Nazali représentant ya groupement di Koka Ngombe epa na biso na Sankuru, territoire de Katakokombe, secteur Ngando, province de Sankuru. Awa nazali na kati ya lingomba oyo tosangani ndenge chef de l'État akamataki ordonnance ya koloba te Congolais nyonso aki kosala association yango nde bachef coutumier ezali association ya liboso te. CNDCC, c'est-à-dire Conseil national des droits coutumiers congolais, ezali lingomba oyo sima ya ANATC, Association nationale des autorités traditionnelles du Congo. Oyo babandaki tango ba koko na biso ba papa na biso bakendeki na table ronde ne batuni boye koloka indépendance mais tomoni bakolo mabele te nde tango bazongi nde balobino il faut tosangana biso tosangana ingomba na biso ya ANATC. Mais sikoyo ndenge bamonaki tobanaki na MPR baye koluzwa ordonnance ya kobimisa baparti mosusu biso mpe na kati ya bangomba ya bachef coutumier bato oyo babotami na coutume mboka na mboka eza na coutume na bango nde tosangani toza na statut na biso mokanda mobeko oyo ya biso tosali puisque il faut bato na bato soko osali lisanga moko il faut l'État ayeba mibeko nango na etamboli na yango yango nde CNDCC kuna tozali na ba chef coutumier ba chef de terre ba représentant ya ba chef coutumier tozali na moto nyonso abotami na kati ya famille regnate azali membre na biso moto nyonso abotami na famille regnate azali membre na biso na Conseil national des droits coutumiers congolais. Alors yango wana mboka nyonso tokoyeba nani azali kotambisa esikoyo azotambisa yango ndenge nini yango nde Conseil national des droits coutumiers congolais azali kolandela droit bozoyoka donc signification ya mona biso droit coutumier congolais état de droit na biso chef d'État loba qui sont dans un pays état de droit. Un pays d'état de droit, c'est un pays qui donc aza kolanda mibeko ba texte mikanda oyo evandisi mboka wana ezali yango nde ba chef coutumier bango nyonso bazali na posa bazali na makoki te ya koya kolanda badroit na bango na capitale biso ba représentant ya bamboka ba chef coutumier président ya wana tokoyeba
la république mobimba puisque droit coutumier congolais ezali république mobimba dans tout 25 provinces nde yango tozali kosangana mpona kolanda koyamba badoliance ya baninga na biso topesa yango acquis de droit ya bakonzi bapesa bango droit na bango. Merci bandeko wana boki présentation ya bachef ndenge balobi bachef ndenge babeti lokole bachef ndenge balobi masolo yango bandeko bozanda biso boyebi na Congo awa RDC Africa toselaka mingi culture na biso toko jamais ko perdre culture na biso yango émission oyo etalisi bino tokundola bosolo na culture oyo epesami ya nangawa bino chef ngungi nzamba nzamba tobetaka masolo yango na lolenge sengeli yango tozasi koyo na monoko ya bampaka yango nde balobaka monoko ya mokolo elumbaka solo mais ebimisaka maloba moko ya malamu soki oyoki yango te lobi oyo okozala mabe eza lokola monoko ya bakolo oyo ndenge tokobeta sete awa ndenge tokoloba soki boyoki yango te mboka ekozala mabe mboka ekotambola bien te awa omoni bankumu bakolela bapapa bakolela badroit na bango culture na biso eyali wapi yango tokotuna bango tokokota sina masolo na biso chef yebisa biso badroit na bino oyo bokosenga na bakonzi ya mboka eza lolenge boni droit nini. Merci papa journaliste na motuno tunu yambo na yandola yo tozali na slogan na biso oyo ya Conseil national des droits coutumiers congolais elobi boye chef coutumier fongola ya mabele chef coutumier misisa ya nzete chef coutumier esengo ya peuple mabele na biso moko tolingi kimia fongola mabele elakisi boye oyo bakangi na se likolo mpe bakangi oyo bafongoli na se likolo mpe bafongoli misisa nzete elakisi boye omoni nzete eloko esimbi yango ezali misisa ntango yo okati misisa nzete wana ekozala lisusu nzete ekotelema nzete ekokauka chef coutumier esengo ya peuple c'est-à-dire soki coutume na biso ezali kotambola malamu coutume na biso ezali néglige te bazali kotosa coutume na biso bazali kosalela yango population mpe ekozala malamu mpe tolobi boye na bokoko na biso eza na adage moko elobi nyama ntaba okoki kozwa mopanzi oloki yango otiela yango kisi yo ozwi ntaba wana mopanzi otie kisi yebisa ngai ekosukela yo wapi. Alors bino bolobi pouvoir coutume ezali bondoki yebisa ngai ntango babotaka yo babandaka na nini circonscription oyo ezalaka soki ezali mobali na français bino bobengi nini basalaka nini bakataka yango ezalaka nini ezala coutume te c'est ça ntango yo obotami kombo bapesaka yo ezalaka kombo ya bokristo oyo mindele bayaki nango obie ezali kombo oyo ya coutume ebandaka na nini lokola ngai nabandi mopalanga mbundi après mindele baya kobakisa donation nabandi na nini na coutume lelo ntango nalobi coutume ezali mabe mais kombo wana mopalanga nalongoli yango te na miloki to na mibongisi yo moto ya église
église ekomi ba million oyo ekomi ba commerce balobi coutume ezali bondoki bayebisa ngai bakombo ya bango ya kikutume balongola yango balongola te wana sikoyo bango moko bazali komiloka posa na biso ezali boye biso bachef coutumier yambo tozongisa coutume na biso lolenge ezalelaki mpo mboka oyo ekende malamu soki tozongisi coutume na biso te tolobi ete coutume ezali bondoki tozali komiloka biso moko po ete mopanzi tosaleli coutume mopanzi tobengi yango bondoki moto nyonso alobi coutume ezali bondoki azali moto ya boloku ya lokuta azali moto azali koboma mboka oyo yango wana ya liboso na kosenga na mokonzi ya mboka ete coutume ezonga na esika na yango tala nakoloba boye ntango mokonzi ya mboka oyo abunda makambo ya mboka oyo papa Tshisekedi wa Mulumba oyo asali nyonso po ete coutume etombwama po ete mboka ekende lolenge esengeli oyo lelo bakomi kosakana na biso na bato oyo bana ntina te bakomi kosakana na mboka oyo ya Congo oyo Congo mboka wana ekokokota ata 1000 fois na mboka oyo ya biso Congo bakomi kosakana na biso ntango Tshisekedi akufi wa Mulumba bato oyo bakendeki kopesa message ya condoléance esika matanga ezalaki na 10e rue ezali Conseil national des droits coutumiers congolais oyo to représentaki les 26 provinces c'est ça oyo biso to signaki livre d'or oyo biso to pesaki message ya condoléance oyo tokutaki lelo papa Tshisekedi oyo aza lelo président de la République. C'était en 2018. Tokuti na Monseigneur Mulumba oteko kokufa na bandeko mosusu ya famille bango nde bayambaka biso. Mais Monseigneur azalaki besango mais ayambi bino maboka kofungwama atosi culture. Monseigneur azali sango mais atosi culture. C'est ça. Monseigneur tango tosololi na ye alongola oyo ayambaka bakoko oyo tobengaka nsamba apesi biso papa président de la République lelo Félix ye mpe alongola nsamba apesi bakoko na ye biso ya chef coutumier mpe maloba oyo topesaka na ye oyo maloba oyo tolobaka na ye ya bokoko oyo tolobaka fongola mabele oyo mpe elobama mpe yango esalemaki si lelo nyonso wana bafoto ezali awa na oyo tosingaka livre d'or na oyo tokoki kopesa message ya condoléance ntango tozwa kozonga na bajournaliste na oyo tosinclinaka liboso ya effigie tout bafoto toza nango awa
Merci mfumu bandeko bakolanda biso bisika nyonso tu bazali boki makambo mfumu alobi président alobi alobi makambo ko eza be motuya mingi bandeko bokolanda biso partout monde entier bandeko surtout tokobeta sete na ba oyo bokolanda biso bokolanda ba chef bolingaka mingi koniata dossier et soki dossier culture il faut que to sa culture ya mboka nazali na bampaka bakoloba na mikona bango bakobeta sete président bandeko bakolanda biso okoki koloba badroit oyo mokonzi ya mboka koyo koyoka mpona kosala mpona kotosa culture badroit nini mokonzi ya mboka koyo kosala kosoumettre bino mpona ekokisama mpona mboka oyo ekende liboso bachef coutumier no tozala na boyokani lokola badroit nini yango wana mpona bandeko bakolanda biso balingi bayeba badroit badroit ezali boye bakoko na biso ntango bazalaka ntango bamotamaka ntango bazalaka na mboka oyo soki mosala esalemi ya mabele soit bilanga soit akei na zamba abomi nyama motambo akei na peshe alobi mbisi akoreconnaître chef coutumier azwi mwa droit na ye ya mabele apesi ye mpo mabele oyo ezali nzambe nde apesa biso ntango bolobi la loi bakajika o mabele ezali ya leta leta azali nani leta otaki wapi nani ayiki na kombo ya leta leta eza mot français mundele ntango ayaki awa na mboka ya biso ya Congo ntango ayaki na Afrique akutaki nani akutaki na nani na mabele akutaki nani kolomboka akutaki chef coutumier na mabele na ye na population na ye na mibeko na ye mpe azalaki mpe kosambela nde mundele aye kosala mosala na ye mpona exploite biso mondele mpe ntango ayaki azalaki kosala mosala azopesa badroit na bankolo mabele mundele ntango afutisi mpako ayebi ke mokonzi ya mboka mokonzi ya mabele azali akozwa badroit na ye apesi ye alors yo sikoyo oyo oloba ke la terre appartient à l'état mokonzi ya kolo mabele azwa ete oloko moko te ozongisa ye nsima yebisa ngai tata oyo aboti yo ntango yo ozali kotosa ye te soki azali koyimayima nzela nini kozala malamu yozala malamu te tosengi na mokonzi ya mboka asangisa tous les chefs coutumiers tozala bomoko toyeba lolenge kani oyo esengeli tobongisa mboka oyo kala toke mosika te na ntango oyo bato wana nakotaka bakombo na bango te bakotelaka biso na mboka oyo ntango papa Moïse Kabila azalaka chef Moïse abengaka biso ba chef coutumier tosanganaka na marché de la liberté pe atunaka lobi bomoni ndenge nini
atunaka bongo atuni biso ba chef coutumier réponse ni bopesa bapaya bakoteli biso bomoni bo boni biso lobi très important soki ya solo mabele oyo ezali ya biso mboka oyo ezali ya biso bato bakoti awa kokota bakokota me nzela kobima bakomona te soki bakoti na manduki na bango ekolela te mpe bomolaka bino nyonso awa na kati ya Kinshasa oyo azalaka na ngonga wana awa na Kinshasa événement oyo esalemaki awa na bato bakotelaka biso bakotaka babimaka manduki na bango elelaka tokanga bango be lokola basoso ok mais mpo na nini lelo kaka bato wana bakomi konyokola biso alors bakomisi pouvoir coutumier politique bapolitize yango wana makampe bebi makampe ebebi bazongisa pouvoir coutumier na esika na yango bazongisa l'état akomi kosala boye azwi moto ya ye alatisi elamba akomisi chef coutumier est-ce que moto wana aza na bokoko ayebi bokoko makambo ya koloba bankoko bakoyokela ye eloko moko te mais ye sikoyo leta azosala moto azosala mpo na intérêt na ye mpo moto wana asoutenir ye apesa ye population asoutenir ye azala na ebonga songolo ce n'est pas bon chef coutumier azala na confiance ba chef coutumier tozongisa pouvoir coutumier lolenge ezalaki moto oyo azali chef coutumier azala chef coutumier merci mpaka et puis nakobakisa mosusu yango oyo yo chef coutumier oke koteka 500 hectares ya mabele yebisa ngai bankoko na yo famille na yo bana na yo bakovivre wapi bakolia baye bazosala biloko wana ils ne sont pas chefs coutumiers mpo ayebi ke ezali mabele na ngai te soki nalandi nkumu soki nalandi président makambo oyo ekosalemela bandeko na biso oyo bazali kuna oyo bakobundana bakokatana bakobombana eza seke batekaki be mabele wana batosi bokoko te mutu kaka ye ayebi coutume te azwi ateki yango mbuli ekekoti mwa mopanzi wana obien lolenge nini président mabele oyo ateki wana ateki mabele yebisa ngai akutaki yango to akutaki yango te akuta bien bo sikoyo ntango ye ateki bongo baye baza nsima na ye bakoko na ye bandeko na ye bana nkasi na ye bakovivre lolenge nini bakolia wapi bakovanda wapi c'est-à-dire bato wana bazali baeyant droit te yango wana bakoti mbutu olandinga très bien président bandeko bakolanda biso balandi mingi bososoli ya président ndenge apesi biso mayele epuis président beti lokolo yango président lolenge ndenge omonaka bandeko mosusu bino bachef coutumier boza na mwa mposa wana mpo na mboka ya kongo ekende liboso boza na mposa wana badroit na bino mpona eza eloko moko eza na lifalanse tokoloba eza naturel soki otosi badroit wana makambo to ekei lolenge ndenge esengeli lolenge bino bachef nde bomonaka bato bakotosa biloko wana te esitaka bino be lolenge nini koyimayima na biso yango wana mpe makambo etambola malamu te yango wana tosengi na mokonzi ya mboka avandisa pouvoir coutumier bachef coutumier bapesa ye makanisi totambusa mboka malamu mboka ezonga lolenge ezalaki toboyi moto te olandi biso bachef coutumier tovanda tosangana la plupart
oyo bazali kokende kokutana na ye misusu bazokendeka mpona baintere na bango kotia baninga bakala mais oyo aza na makanisi ya malamu mpo akutana na mokonzi ya mboka ekomi mpasi mpo akutana na motu songolo ministre akutana na motu songolo oyo esengeli atalela makambo ya pouvoir coutumier secrétaire général ezali mpasi kaka baoyo bayebani na bango soki totali mpe na kati ya libota il n'est même pas chef de coutumier azali kokende kaka mpo na intérêt propre oyo ya ye na libota na ye waye mboka etambola balamu te baza na susi ya population tovanda tosangana tozongisa bokoko totia ntsamba totia makasu tobelela bankoko bayokela biso mboka oyo tomettre fin na babetisi oyo nyonso tolongola pouvoir coutumier na kati ya politique ezala politise te politique etikala bo po politique pouvoir coutumier etikala pe chef etikala pe pour pouvoir coutumier olandinga tolandi malamu président bandeko balandi biso malamu président na ndenge masolo na biso nde tobeti be masolo yango tata mokeli ntanga asali mabele oyo atie moto na moto esika ya mai na ye ya banzete na ye na banyama na ye na biloko nyonso nde ameseni na biloko wana nde tolobi coutume c'est un mot momesano na moto esika ya vandi esika ya akoli alors bato na bato bazali na esika za bapesa bango esika wana bazali na mwa mibeko na bango ata oboti mwana bana oza na mibeko opesaka bango okopesa mwana etumbu te soko oyebi kosimba moto ate kokota na ndako na ngai te ifo nzambe tata mokeli oyo asala biso akoyebisa biso mibeko na ye liboso avant ke nsima ya kozwa etumbu asa ayebisaki yango nde biso awa na Kongo eteni ya mabelisa mapesa biso tata mokeli ye moko nde alobaki biso bakongole eteni na bino ya mabele yango wana na eteni ya mabele wana apesi makoki na moto akoki kokonza ndambo ya eteni ya mabele wana banda tata na mama banda mokonzi oyo bapesi ye bakla basangani bavandi eye kokende ti oyo toza koloba na lopoto te groupement c'est-à-dire asangisi mabota yango wana ti secteur ti province ti république ndi moko azokonza biso chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moto moko te akoso tata mokeli akopesa programme na mokili oyo te soki à travers ye moko ye chef de l'état yenda akokweyisa mibeko botosa mibeko na biso bakumu oyo bazali kouta na base ne bandeli ya mibeko ebandeli ya kotonga mboka botosa bango liboso po bango de bazokengela mibeko ya bokoko oyo tolobi coutume alors ye moko apesa mitindo kuna ke awa bana nanga ya atake ye moko premier chef coutumier ya liboso ezali nde Félix Antoine Tshilombo yende akobanda kuna kopesa mibeko abengi bakoutumier nyonso ya république parce que awa tozali conseil mosusu wana te mosusu iseta nyonso wana esika na bato basangani ezalaka ka poso moko ya koyena mutu na loketo alati bokoko na biso yende akosangisa biso nyonso bomoni ndenge nini toza kotambola banguna bakotali biso tokosala ndenge nini makoki ya bokoko ezali bakotinda banjwe bakomona bazie ndenge makambo mosusu elekaki oye koloka moto oye kokoleka masasi ekobetama te bakoko soki bakungu nyonso ya république basangani bakopesa ye elembo puisque nzambe tata mokili
avant sala likambo akosola oyo maso akolakisaka ye puisque yakamataki mboko oyo apesaki na maboko ya tata mokili vanda na kiti oyo ezanga ite yondo otendaki ngai donc tobanda epane abenga biso tokutana ye topesa ye mayele moko ndenge bakoko bazalaki kotambwisa mboko oyo banda zinga ku ti lelo yayebaka te ye azali 14e président de la république dirigeant ya mboko oyo mais Strauss azali colonel nde moto ya liboso nde kolanda oyo amanda fumile wana Léopold de elandi toye kokoma na ye moko Félix Antoine Tshisekedi azali 11e dirigeant ya mboko oyo soki bato bayebaka te ye azali 11e banda oyo mindele poso mosusu modele bayaki kokonza biso awa ti lelo dirigeant moko aye kodirige mboko oyo Félix Antoine Tshisekedi ezali nde abenga toza na bokoko ndenge bakoko na biso badirigeaki biso mpe toyebi ndenge akoyebisa ndambo moko akosala boye nde nazongisi micro epai yo ndeko journaliste mais mpaka mais mfumu tokotala lolenge ndenge outi koloba wana bandeko bakolanda biso est-ce que bozwa mpe temps bachef coutumier ya batribu nyonso tu bosangana boyokana mpona na makambo oyo esengeli mpona mboka ekende liboso bokutana bino nyonso bien lolenge ne ingeta puisque biso tozali conseil ezali liboke lisanga ya bakumu nyonso ya mokili ya biso etando ya mboka Congo toza conseil toza kopesa bango message banda Kinshasa banda Kikwiti banda Sankuru esika nyonso bakumu bazali baadere oyo bakotaki na lingomba oyo tolobi conseil baza na message wana tokotika te ata yoki lelo tozobengisa bango tokende lisusu koinstalle bandambo ti na fefo ya mboka puisque moto nyonso oyo azali ndenge nalobaki liboso ke conseil oyo ezali lisanga oyo eponi moto oyo abotama na kati ya famille liboka oyo baza kokonza mokonzi ya mabele oyoki ozali mwana ya kumu mwana ya noko ozali na kati ya esika baponamaki te molongo wana nde bakokonzaka eteni ya mabele oyo ozali na adhésion na kati ya conseil moto nyonso oyo azali na famille réunion tolobi esika bakonzaka bato azali membre ya conseil message esekenda partout kala bayebi yango mekola toza korepete puisque la répétition la mère des sciences tokoyebisaka mikolo nyonso mpe lelo te ezamba ya suka tosangana boyaka topanzaka misio wana banda tata mokonzi ya mboka abenga biso tokutana na ye topesa ye bokoko puisque pouvoir coutumier ezali bokoko na biso ezali trop négligé na nini mposo mundele poso oyo ya pembe ntango ayaki kokonza biso anyati biso d'abord kolongola mayele na biso ayela biso modèle na ye tolobi mondele ezali mo français modèle tolanda lolenge na ye lokola aza na poso mosusu nde tokoma te mondele non modèle alors ava baya toza kotambola na mabele te na mai te toza kolata te toza kolongola suki te tozalaki na mabele na biso moyen na biso tokomaki ti kuna na mbazang na Angola esika ebandaki biso banini tokomaki tomonaki na centre christian na bango esika roi zingaku bayelaki ekiti na baportugais oyo babenga yango portugais baportugais nde bakotaki awa alors ndenge bolobi te ye nde poso pembe nde ayaki kodécouvrir ambushi ntango tokomi na ambushi ye président ye wana na ambushi na biso ye nane Diangoka akutaki bato te akutaki mokonzi te akutaki buto ye nde soki okomi te biso moto moko adécouvrir ambushi di Congo te ezali kaka Diangoka ozwi esheke na classe omoni ndenge bamemaki biso babosanisi biso bokoko tozongela bokoko na biso bapays mingi okokuta bachinois baindien banini nyonso baza kolandela bokoko na soki obosani bokoko na bino c'est-à-dire ozongi nsima obosani bokoko ozongi nsima baye kopasa biso bakombo soki osambeli bato bakufa melongola makile ya koko na yo abotaki mama na yo bango baza na contact
bazali kobenga ba Marie ba Jacobo ba nini bango wana bazali ti lelo yo soko ozo sambela na monoko na mboka sambela bokoko na bino benga bakoko na yo esika babotaki papa na mama na yo esuka wana te to banditi esika poso mwinde bandaki Zambe ye moko nde abandaki bango midamo nyonso bayebi te mabele oyo ya Afrika ya ko to bengi kama ezali mabele ya liboso moto asavandaki na yango moto angoli ni poso mwindo nde munda tango amoni na eteni ya mabele oyo bosengo na mai na mokili banyama banzete mundela amoni que non poso mundela ye komona kaka il faut na konza bato wana na longola bongo na bakoko na bango prière na bango bakisi na bango ya kobikisa bato ezaya kindoki po moto abanga tilelo na génération nyonso wana soka moni moto chef de coutume alobi ai na kutana na ndoke on bokoko ndenge bakoko na biso bazaki kolata bazaki kosalisa kaka bakisi ya biso ya nzete ya zamba ezali kokufa lisusu te nyama ezali komonana te bavandeli bokoko solution ekomonana tina nini na kati ya zamba mayebo biloko ya kolia ezali kobima lisusu te bakovandela bokoko solution ekomonana mondele aya kokosa biso te baye mosusu bakokosa biso te coutume ezali bondoki non bokoko ezonga maso ekosila solution ekomonana. Merci bandeko wana bouti kolanda président oyo a lobeli biso masolo na banfumu su tozalaki na bango tobeti be masolo yango oyo etali ba droit ya ba chef coutumier bandeko bokolanda biso na pesi bino merci mingi pe matondo mingi na ndenge bolandaka biso na chaîne oyo KTJ Culture Africa. KTJ Culture Africa, le Congo ne tombera jamais. On est au Colombie la culture na biso toko tali sa ba droit ya ba chef coutumier toko tali sa ndenge nini pona mboke bonga culture na biso to tiango be wapi yo okolanda biso lelo toko mona bandeko ba BBC be culture na biso ba congolais ezali be wapi tozali wapi toko kende wapi pi to komi wapi na oyo etali culture na biso wana bandeko na pesi bino matondo mingi merci na sima masini tozaki na ndeko Amos Kalamba ye wana akosala belema eleka malamu merci na DG John Makese ye wana zali penepene na biso akopesa biso ba conseil moko bien akotambwisaka biso pona tolobelaka culture tosalaka makambo oyo vraiment esengeli oyo etali culture bandeko botika malamu kimia na mabota na bino nde tokutani mbala ya sima papa journaliste na pesi bino matondi na lobi boye ya solo soki likanisi oyo bino bozwi eke bakonza mboka bayoki basaleli yango okomona changement kozala na mboka oyo na pesi bino merci mingi botika makanisi oyo te bo insiste lo bolobela yango bozongisa culture oyo na nzela na bino nakanisi solution ekomonana bankoko bazala na bino émission oyo ekende liboso bankoko bazala na bino batombola émission oyo batombola bino babatela bino butu moi tikino bokozwa pe esika nakanisi un jour boko se retrouver pe boko pesa biso ba chef coutumier raison. Merci président bandeko botika malamu kimia na mabota na bino nde tokutani mbala sima bye bye matondo mingi.